toka ke ba journaliste bobinde ba journaliste belé na émission basali ya sika si réellement baoya mais baya c'est vraiment une très bonne chose. Alors important la bino bolanda concert beta ba actrice na biso ba leki pour concert beta il faut ba mais maintenant ba journaliste pour ba ko sa limité maboyo ka ba vérité à somme biso nyonso déjà tout le monde parle de ceux qui donnent au sabonné ba journaliste na ba qui poto ne bon sa promotion faire non faire ça déjà faire et couper sa biso makasi ça merci beaucoup na bato bazo atanga na lobi na féliciter biso merci sala ke bato ba faire régulier parce que ba yebi déjà nazolobela ye biso lisusu makasi en tout cas théâtre oyo eza na alors c'est vraiment une bonne chose. Et l'on va saluer mais quelque part musicien oh non comédien non c'est pas les comédiens alors journaliste tina souka ba communicateur ba juste concert après c'est parti ndenga lobaki mona et puis bato ebele bozaki na bango bozaki na bango nyoso bakufa mais lelo yo bima to bakokota na histoire ya Titanic omona nini déjà kosola na bino nyonso nde toza awa eza so na bino eza na makasi nanga peut-être nakoloba na kosi eza volonté ya nzambe nde moto esangisi biso nyonso a lelo voyage nanga na prépara voyage tout comme moto nyonso ndenge aprépara voyage na ye comprendre circonstance ya voyage nanga nakobeta te parce que awa eza babenga yango nini eza média bamaka mosusu ezalaka administratif peut pas tout dévoiler voyage nanga tovandaka yaya kutu ya orgazi chouchou nayebaka ete temake nazalaki na zemi ya mwana nanga liboso ifaye tokatisaka nde bavandisaka batu na mwa ndako mo tovandaki ase présenter grande sœur po yaya orgazi c'est directement ma grande sœur quoi donc tozalaki na biso pe bien tosali voyage na biso pe bien tokomi pe place faki tokatisa toyo koma drôle hein ezalaki ça va faire 7 ans aujourd'hui ezalaki le 24 avril 2017 donc et kosala que toke na biso pe kokatisa très bien mais bato tokutana na bango ezaki ba première fois na bango mais nga deya nazala komeka ba 3 fois déjà ezala kosimba te nazalaki nanga kozonga eyo osala ke bato bazalaki na biloko ebele y avait beaucoup de choses bato otaka oke po te ozovoyage osomba yobika Turquie mboka elamba eyo osala ke toyo okatisa tokomi 20 bamatisi biso na kati ya kano tokomokende avant na tokatisa nga azalaki na zemi gilet oyo ya sauvetage gilet ya sauvetage ezalaki kosimba te garçon mo boye wana azalaki malien garçon mo ya bien mpe ya sona makufa mpe akati gilet akangi nga singa azwi basinga wana kati yango asali yango lokwa mwa double akangi nga sikoyo gilet eye kosala tokomi na kati ya mai po tomata nga namataki avant dernier garçon wana amatisaki nga ye nde moto asuka tokomokende tokomokende nayebi te shoga wana nayeba mystère wana te nayeba ape ndeni nakobanda koexplike yango te je commence à pleurer naolela naotala place naza Mille visa wa baba. Ça là, c'est pas grave, continuer l'histoire déjà dramatique, mais tant que nous avons des cadeaux, et ça va comme agitation, merci. Ba cadeau, ba pe ça ka yo moko. Pesa pe mutu ana nini ana podium. Ba cadeau ba zo kutu ba bete la bango histoire au fele. Ba cadeau ba pe ça ka yo moko. Mille visa, continue le pesa wal ba. Vas-y, merci beaucoup, Mille visa, merci. Je sais que dimanche. Comment kende? Na banjo lela. Ça va? Drôle, non, na zongi non na butu oh il fallait to katisa. Like chaque pourquoi on faisait la prière. Na vandaki et un serment azaki papa congolaise parce qu'il y avait beaucoup de congolaises na voyage wana ba congolaises et belé ba kufa. To prier
eloko etouchanga plus sœur wana asengi prière mpo na nga. Non, il faut tosambela mpo na Joël. Il faut tosambela mpo na Joël. Au lieu de prier, on a là. Je sais pas pourquoi j'ai pleuré en fait. Tozaki bien, tozaki sikamo, tozaki tête, tout ça là. On était bien. Mais j'ai pleuré pourquoi? Allez, nakacha maïto como katisa, na olela, na oyemba. C'est wana tuninga. Olela pourquoi? Na oyemba te pourquoi na olela. Abi ah, yo senga ngolu ya nzambe. Mozo lila. Abi, na éviter pourquoi na olela. Mais il faut na mona place na okende. Nga revendre na kati. Te po baza benga nga na vendre. Po nga zaki mwasa zemi, fa ki ba protéger nga. Parce que na zaki tellement fragile, fa ki ba protéger nga. Après quelques minutes, ma ebandi moteur ekati, mai ebandi okote la biso. Na sengi ba frère na nga bobo ka biloko ba boyi. Bo benga la police ba boyi. Mais yo va penser que le garçon ne peut pas couper junior. Yo va penser que yo va penser que numéro, ce qui y a un problème, il y a un souci. Il faut ça nini. Oh le baquet. Problème est ça. Benga. Tellement que Fiona Tobika qui est camerounaise Sylvie, aza camerounaise. À comprendre que nous avons insisté, j'insistais tellement trop. Nous avons insisté trop. Mais nga na ki okufa te moi nga la loye ça ba mon père que moni nga na ki pona leka. Moi je n'ai pas ici pour rester. Projet na ngai cop na ngeza ki pona leka. Le temps que Sylvia zo bimi sa tablette vous et to dindi. To dinda 20h. 20h s'il vous plaît. Pardon Joël, bodinda na kasika mayu bien beaucoup mais déjà pené. To komi penete yo zara na tirke zara na barrière na kati ya mai. Non na koma kuna te. Te atala masolo na barrière. Atala masolo. Na yebi ko koma kuna te po yo zara na capitale kuna yo yebi zara Zamba. Donc Zamba wana ba okitiso na ngomba msusu otala ngomba ozo kita penda me yo moko mituna na ye ko sa nini awa mais oza na choix te il faut kende parce que yo déjà oza na kati ya circuit oza na kati ya circuit tu peux pas otika ozonga bako bomo pe bandibu wana bako bomo et on sala que to kwei 20h to mai bandi okabola biso eloko wana loko ezaki en métal et po ya tina obi film Titanic oyo lobana Titanic nga na viva yango ndenge pe na kano ekita na batu na kati ya mai. Moi j'ai vécu ça. Moi j'ai tout vécu. Après to tika na mai to komo tepa donc koya na nga poto nga na lobara na ya ni na avion ni na bateau ni leloko na ya mai nzambe nde mutu atindanga yo loko ezaki suwe na yo ke mboka wana kende kaka parce que bato bakufaki bakor mosusu ebimaki na ngambo ya Turquie ndambu mosusu ebimaki na Grèce kuna nde kosala ke makambo tu bayo kozwanga bamemi nga na hôpital. J'ai fait 2 semaines na hôpital. Je parle aussi de mieux les voler, s'il te plaît. Donc, nde koya nanga vraiment poto yango wana donc c'était vraiment très dur et la lobara yango ceux qui peut-être zaki na niveau Afrique accident na parce que moi-même makila nanga malili et kanganga makila na komi heureusement poto. En plus de cela nazaki sous vulnérable makasi parce que nazaki na zemi. Donc ndele atala kutu te soki ozala nini no priorité ezaki nanu ayeba soko oza bien. Après nga pe nayeba ite ke bat bakufi après nde na yo ko comprendre que la police eye kozwa identité na nga tout ça là tout non babimisi nga na mai batuninga boza combien po nga azaki muta liboso bazwinga batuninga boza combien na yebisi bango toza nombre de 24 personnes.
nombre de 24 personnes et kosala que batikinga bameminga na hôpital nde fi wana baye koyela ngai na kati ya hôpital naye komone na hôpital zela pe bato mosusu bazalaki na yo après nde baye koye po bayebisa ma Charlotte Massamba pe a sonam bango nyonso mibale bakufa naza enfant unique nde babara enfant unique na babotanga nga moko na banda théâtre et pas ya Souza de Monica Nana Lumière na sala 7 ans na Nana Lumière après na 2011 na sala les visionnaires ti lelo naza présidente du groupe les visionnaires depuis 2011 ti 2024 donc na 2011 à 2024 nana 13 ans ya ki leader. Ok, Fanny Massoudi Abala Bota, mère de combien des enfants? Fanny Massoudi Abala aza mariée na monsieur Freddy Tijouka. Nga mono na botité, mais na mbali na za bana, donc na bana mbali na. Fanny Massoudi Abala déjà na acteur, artiste et comédien. Fanny Massoudi Abala est artiste et comédien. Oui. T'es non na artiste et comédien t'es. Oui. Nga comment non na artiste et comédien? Bah t'es payé par le Fanny Massoudi. artiste et comédien. C'est Vini, parce qu'elle jouait beaucoup plus en couple avec Vini. Non, artiste et comédien t'es. Toza, j'accepte, mon cœur reste ouvert. Si nous voulons que nous répondre, t'es dans les cas. Maintenant, on a du mal à artiste et comédien t'es. Fanny Massoudi. Alors, il fait ça passe na théâtre. Bon, là, vraiment, na théâtre, na zone elo et ça n'a pas cité, seulement que, elo ko yaki ko pesa nga pasi na théâtre, o ezalaki na lobaki so na zaki starté, sous selinga yate, ezaki ba période na balaki, ba période na matin na minya. Donc, et ça veut que, na minya na mata, ba touchera père na ngai. Tant ba toucher papa abiso, elo ko ana e choquant tellement, donc, mauvais souvenir na ngai wana. Ma focus wapi? Na église. On a tout la question, la question moko. Oui. Les EOTA et les EOT parce que awa toloba vérité. Oui bébé. Selon le genre, le cas qu'on a muta mungwa. Oui. Wana kutuna ko. Mbote Vini, Diana Kamara, Mbote Vini. Mbote. Wana déjà, au moins na carrière na biso déjà, qui artiste na biso déjà qui a star. So qui ba benyo lesbienne té en tout cas na éviter mutuni à théâtre ba benga lesbienne té donc ponanga et chokanga té parce que moi-même je me connais. Donc ba yebi ba raison na bango. Donc nga so ba benga lesbienne moi ça me dérange pas. Déjà na yoka ngo pe na message non parce que na yebi maïfio té ba benga ngo pe maïfio. Donc moi ça me dérange pas. Il y a des gens ba on va yebi raison na bango, oh ba lo bango. Mais de preuve année je suis mariée donc soit naza lesbienne. On ba na nga kando yeba so naza lesbienne ou pas. Mais ça moi ça me dérange pas et je le suis pas. Balingala. Non, le Balingala, t'inquiète. Ya Fanny, en tout cas, nada moi Vini, Vini venait m'tabimi, ça vraiment na sepela na ma première année dans le théâtre vraiment na banon pas Vini et toujours votre couple vraiment me fasciné. Question dans les bosseza, ne ba nous sommes baloba que forcément quand ne ba joie bon il y a quelque chose. Est-ce que et comme me rappelle à niveau moi be jouer na mutu tellement trop ba affection boti et puis bon pe la sentiment. Première question et deuxième question ça causa moi si dans le but causa qui yo moza déjà leader depuis 2011 si les lots ba difficulté ni osara différence na mi bali que yo moi si au gérer les arani en fait c'est ça mais on a bandi non pour répondre à la première question déjà na artiste c'est au lobby que to jouer raté au jouer pe au qui sentiment au ça parce que
Nde to joua bongo toza deux sexes opposés. Toi moi si na mobali, toi sexe maote. Mobali et kozala na jeu mususu Herman na pesinga, jeu ya Herman, personne ya Herman, personnage ya Herman, na personne nanga. Donc personnage ya Herman a joué, na personne nanga la linga mobali azala bongo. Ça peut aussi arriver, Herman a kotisinga na scène na plongé pe. Mais ce qu'on bien qu'il y a artistes esprit il y a scène. Ne pas le ban biso action, so ba tie coupé. Na zala nango na scène. Ke na komi na makanisi ya Herman. Mais pour na jouer na Herman, pour na ta personnage o ba pesinga na ebi ke na mwasi ya molimo. Pour na jouer na lianza bien, pour na koma mwasi ya lianza. Na esprit nanga pour na kota ridi ke mobile nanga. Non jouer na bien. Et ça ko vivre na scène na ko jouer na scène, il y a des choses différentes. Babylone c'est comme ça biso parce que nous avons vivre na scène. Donc on a na scène na Herman, je me suis dit na acteur té. Na za mobali nanga. Donc je donne le meilleur de moi. Ya moi moni ba couple on est ça la ke ba bi makabango bi balé parce que quand je joue avec Herman, nazomi pesa na le meilleur nanga na opesa ngo. Mais ce qui n'a comme que to kati na comme na ba sentiment Herman, wana ce qu'on ngainde Fanny o ya personne ya artiste ni na comme na bolimo Herman. Mais la scène question na yangwana que le fait que ça na groupe sans souci d'ara mingi na bosan ba komo mais il y avait un couple comme ça qui jouait tellement trop que na navire ça voilà mi balé ba tellement que bazana couple ngaski question na ngeza ce qui comme ça na wana et comme rappelle na vraie vie pena koko type na sentiment pena à to vivre na biso en fait c'est ça bon ngai tipo ndekomela ngate déjà de 1 ngai na tikala olinga artiste était parce que t'es pas artiste c'est pelisa ngate j'ai beaucoup des artistes au ba draga ngapé mais ngai tellement que j'ai na lobango mingi na bémission nanga soki na linga artiste était na raison moko na zana défaut moko na vie nanga je sais pas faire la crise na koko bomba pe bolingo te na za mban na vivre na Herman na cachette bat ba yeba te na muta bongo te so na vivre na ridi fa la kisanga na miso batu te na vivre na ye na koka ko vivre amour à cachette te deuxième chose na yebi ko gérer crise na ngate so na sali zuwa muntu aza pembe na nga oloba ke fanya mal éduqué na za na maîtrise na zuwa te donc ce qui na moi ça Herman na moni Herman on jouer na bintu exagéré to bunda en plein tournage. Parce que on a timide, ba mona ka beno bunda. Parce que tellement que babilo ko na yebi yango, yango sala ke na linga na milieu artistique te. La muka, ça a publié. Yo fini Jérémy. Jérémy, comment tu as si Jérémy a tangi comme notenga ou mon tanga comme Jérémy a tangi comme notalo bikamo. Bora bastarte, bastarte zaba ne connaît pas mission mais muto starte yo le belenen. Oh, les moments, c'est quoi, Kiol? Tu connais Jérémy Chabani? Autant que Jérémy ma boquette. Omoni ba mère wana, omoni mama kongo na nenga soki blogueuse oyo, kane boloba na bisope ke bisope a comédie to zove sur internet, mama kongo na nenga mabete. Loko nga na sala raté. Na appelle tout le temps na ngaku na mombali. Na cause appelle bon live au pe na dragueta mususu na pesi exemple rapidement il y a la cadette. À Kolinga, mais jusqu'au mère, jusqu'au maman, mais toi tu passes tout le temps sur TikTok. Ngana bina yo to ndenge mais ce que yo kuto maman Sony. Neti mama Congo avant comme TikTok là ça. Tu ka ba tu la cause to kena logique na bina bolwa ngana cause gigolo. Oui, na vana na ça en live na boye poso na moni Miss Congo après na que chalito. So neti mama Congo. Baby. Namu no kono. Il n'y a pas de problème. Non, sérieux. Moi, la linga est trop, mais elle est trop méchante. Moi, je ne veux pas que... je le dis ici, tout haut. Mais, frérot,
il y a un moment où on doit arrêter là. On doit parler, tu le sais. Et toi, dans les réseaux sociaux, elle ne peut pas me rappeler mon passé. Elle n'est pas ma mère. Elle n'est pas mon Dieu. Donc si elle m'insulte, je ne vais pas l'insulter. Mais non, c'est que maman, comme on a un solo. Faux chéri. C'est aux années la classe. Il y a mon bali. Il y a mon vendra tout à fait dans le réseau local à Bisso. Parce que dans mon bali, vraiment, si tu t'occupes, tu avais un gars ou un homme à la maison, ils auront charge. Aux appels tout le temps, mieux et la Bisso, tu vois, dans le maman garde. Maman garde, bah, c'est pas de parler. Maman garde des années à parenthèse. N'est-ce maman Moukoulou, ils ont répondre vraiment Jérémy. C'est que même yo bota tata au coopérer parce que même pour le respect, au yo kasoni que tu réponds à ton fils. L'obispo dit maman ya Jérémy a fini moi na yo. Est-ce qu'on s'appelle? Pourquoi les raisons? Pourquoi qu'on Lucas succès et comme faire peur de l'histoire bonne mère. Le bon mars, c'est quoi? C'est, moi je me dis, oui, peu importe mon succès, peu importe tout ce que je peux faire sur la toile, je ne peux pas manquer une dame qui a l'âge de ma mère d'abord. De Mama Congo, Jérémy Akosuka Moutema Fingi yo yasuko ma blogueuse intelligente parce que tu veux expliquer. Or toi tu Jérémy a fait une comédie, te Mama Congo tel yo na nini tozama logique. Ce bino bateau botal rappelle Mama Congo bolbara oui. Oh maman. Papa Jérémy Mama Congo pardon nga solo atika no biso. Po banana era. Donc si ça n'en a era, pendant era vous faites face peut-être il y a Rosola. Il y a era va te répondre rapidement. Babé Zabine comme aussi là. Yomo Zarawana, Kofi, Fali, Herman, Jérémy, Mama Congo. C'est ça nga tabaluka. Na tende kona bino moi si avaka na Canada lelo. Bagisa ina Ida. Kasi te mais autant comme Ida parce qu'Aida n'est pas n'importe qui non. La sublime parce que Aïda n'est pas n'importe qui. Aïda c'est un nom. Mais c'est une gratte, ce sont de gratte, bah gratter ma buzz. Bah Luka buzz. Pourtant Jérémy Motemane Souki a répondre oh, na comprendre que bah star te fallait pas répondre. Oh, you répondre Jérémy à star mais tam sous HNP et Souki c'est Motema bina répondre na pe maman oh. Après Jérémy m'a lobeza eka na pembe. Non, non, ce n'est pas ça la vraie vie de gens. Ce n'est pas ça la vraie vie. Non, au fait, Jérémy pas répondre qu'il était pour un peu dans un live. Jérémy a lobby et il a gag moba salaki et a exaucé. Ko soana ba soana. Parce que batu bae ko komila Jérémy na ba privé yo kaka boy musano ko soana ko manquer batu ba respect. Jérémy a ko répondre batuke eza théâtre ba lobi na ngana sala loko wana ya loko télé réalité donc eza loko la ya vrai pour la nini bo sala bongo ayo bimisa tenu na sa ko moni tenu oyo bara mama mo ba benganga mama na biso za ka paralysé na metu ya l'hôpital nzotala ka ba comédie na nga ko seka mama na bika la mama na tali sosko pembe na ko sauter obi jamais pourquoi tanga comme mama Congo te na so vérité. Ils apportent jamais beaucoup la maman Congo. Oui. Wana. Yenda zo sana posa batanga Congo. Ashka yebi mam non. O mata tina tanga comme maman Congo. Oh c'est la fort. Mama total so pembe. O mani je maman peut cette explication. Ataki. Je n'ai pas vu Bissika Jérémy atangi comme maman Congo. Atangi comme on était ya bande ko lobela bateau ba yaka ko komela ye na privé na live na. Non mais orbe na katali solo na libanga maman Congo ko zala. Babi, c'est lui qui se sent piqué connaît l'affaire. Connaît l'affaire. Maman Congo, Azago Zala Jérémy, ce qu'on a trouve la zuina nous, Jérémy a tangué, mais au moins il y a pour créer besoin de comprendre bateau réseaux sociaux belé na TikTok. Que balukama au moins au vendiboy, quand on est au vendiboy, le bin a ton mère au cola muka, au m'écoute c'est minya. À l'occasion de rien. Bazinga ba mami kinga pour yo déranger yo mais bango ba zombongo
bamama Congo bango nyonso na otanga bakoma mosusu te oyo bafingaka nano te même motu kutu na koma otanga komone lelo mpe tokoma bamaster famille c'est Anima Kwakala. Moi je sais comment punir les gens. Anima Kwakala finga pendant combien de temps? Angwalima ayembela Angwalima mana ngai natala kegabo. Mais je tokutana aujourd'hui on est une famille parce que n'a manqué à respecter. J'ai de mauvais souvenirs. On a fier nangote mais ce comme yo comme lobi na la moki na tongo na couture zo rappeler na biloko soksa motema. Maman Congo. Mais semble HK. Au début maman Kwakala et à motema. Omani kisenya na bino aw. Nakona makabati TikToker na ba TikTokers. Bangonde bafula mwana wana taka mosala ba jika des le succès ça se mérite. J'espère que bino moko bolandi ce qui s'est passé na émission oyo. Alors bomoni comment ba artiste na biso ba pesi biso ba histoire na bango tomoni Joël tomoni Fanny Masudi et puis vidéo on a cheli bino il y a Mama Congo, bomoni live wana Mama Congo la façon dont abandai koloba na Jérémy a pesi point de vue par rapport il y a Kojoé à Jérémy na Aïda donc pour na bango ba mona ki insulte Mama Congo a insulté en tout cas ba comédien peut ba télémela qui en tout cas bon s'abonner massivement parce que ba comédien na biso lelo comédie et zui place makasi comédie et zui place makasi et comme ka ba ndenge mona ba musique ba comédien ba ba star makasi ka lokola ba artiste na biso ba musicien. Alors c'est une bonne chose initiative au pas toka yembe azui parce que ba comédien mususu ba yoka na télé ba Joël wana ba ça ba succès hein ils ont fait beaucoup de succès mais ba yoka na raté to éviter pourquoi Joël a besili solo na epesi vraiment passé la façon dont à kota ki poto ba série wana ba clandestin donc ba nyonso ba kufaki il était le seul rescapé en tout cas les selon epesi participer mawakati na mitema melelo yo ba artiste comédien ba komo kota poto neti na film ba komi ba up and down ake poto azongi neti ba mukanya wana ba kota poto ba up and down ba Davina en tout cas baza vraiment ébélé. Alors technologie ils ont évolué monde peut évoluer bo tika ka brancher en tout cas trouver la bino ba news il y a bien la chaîne la bino Bibiche Mbombo officiel yo pena mosoko s'abonner te kota abonne-toi partage la vidéo ba partage na bino de et pesa biso lisusu makasi yako yela bino vraiment ba news. Merci beaucoup vraiment na bato nyonso bazo s'abonner bato bazo ko liker bino bazo commenter na bato bazo commenter mabe en tout cas biso dozana toujours pour na bino ba o bazo na kimotema mabe po ba finga nzambe alola alimbisa bino mais ba ope baza toujours fidèle na post wana soki anytime na poster vidéo bozo ya vraiment po bo commenter bo landa ba émission tina suka et osala biso vrai kitoko. Merci beaucoup en tout cas. Merci à tout le monde qui m'aime bien. Ngape na lingara bino ba o ba linganga pété. Moi je vous aime énormément. Bo s'abonner, ceux qui n'ont s'abonné te kota abonne-toi, partage la vidéo et kosa la biso vrai kitoko. Awa on a la vérité. Moi j'aime dire la vérité. Naza toujours au milieu du village. Na lingara kofinga te tala kofinga vraiment les autres faire partir d'angate. J'aime bien être vrai avec mes vrais. Alors, bon s'abonner, bon partager, bon aimer vidéo et comme ça la biso kitoko. Quant à moi, je vous retrouve next time avec un nouveau numéro. Bisous, bye et à la prochaine. On se retrouve next time. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.